congolaise allez ka vidéo te so rosa congolaise tika na vidéo yo ka message oh non ça fait plaisir ndeko Laetitia kombo na nga Béni naza mama bana 4 navandaka na awa na Europe nakoma kolanda yo bando kuma opesa ba conseil non ya ko perdre poids ndeko Laetitia opesi ngai confiance de soi ndeko Laetitia opesi ngai motivation bana nakoma kolanda yo nakoma ko contrôler biloko nini ya kolia nakoma kozwa soin ya santé nanga na perdre déjà 10 kilos na ina yebisa yo merci mingi na ndenge ozo motiver biso merci mingi na ndenge oza ko influencer jeunesse mobali langa abandaki kotala nga lisusu te ana bien te mais lelo na ko biso na lati lamba libumu ekiti nazo ko continuer structure na linga kina yebisa yo merci mingi pour na message oyo oza ko véhiculer ozo ko panza vraiment nzamba pambola yo koba kende liboso yo boyoki na kombi pe influenceuse ngando lo ba lobi babina nga oza influenceuse nga bité na influenceuse te na créatrice de contenu mais na zo ko influencer ndeko na biso Béni a perdre 10 kilos akomi kolata libilamba bi boyoki bio message na ko la sa kombo na ete na message te parce que eza ni na privé photo bomba ba maman nga na konzi ndeko Béni a konzi yo zozela nini etalio balobi te soko sambela ko sa sporter balobi te soko za mama bana ko sa sporter balobi te soko sala ko sa sporter balobi te soko bela ko sa sporter continuer bloc contrôler bloc olia ça la sport bon ndeko Béni bana lo be nga influenceuse Laetitia merci bye